C'est trop d'imbal, donc à peine à pousser bokende, naïp bokende. Bon, en France, on a Kokoloba. Tout le monde peut se maîtriser. Parce que sentiment, même pas ça m'a été c'est mon gars, mon bali. Pour sentiment, les qui m'y a ça dans la tinelle. On comprend. Et ça va bien le moment il faut gérer un sentiment na yo. Maman, tika ko, tika. Oui, puis sentiment volume. Il y a des balles combien oyo les cana baron ba escroc quand on dit to ba pe ba kenda. Si a comme ça. Asoro makolo akeni amela kuna simona basakani na ye. Mama yo no okutanite. Okuta pe mobile mususu e akindumba te eza pe mpiaka te okukuta na mobile mususu krake makaso bi oyo photo kende na ye okoni biso basi lo mibali bakomo saka so so biso lo mo ba mike parce que to se laisser faire après moi bobo kana pris comme après ça nga pardon je pose ça service ringa koyeba non ozomona na oyo sepe ndango arrivé là ngapé quoi tonton mon na bande to kuta ni boy ambiance cadre to bande ça va anniversaire aya penza sa prochaine non na c'est que na qui so mbale parce que yes ko mbale ndeti ba me belle ça ndeti ni luzala clair ko loba oh Katia oh mon soy je suis trop mon belle nyakos azalaka petit fils ya kokonga lema azalaka kobina pe azalaka koyemba Zembo pour la revendication Yabatwana ye Take pesa bateke Ngabara dona zanangwa Batoshiba Oui la lieu ya betisi Mana mike batala wa betisi ni nadobi Toshiba Toshiba yango na betisi Yo mamo zokutala azo yo zanangwa Namoni yo pemsa kambaya na uti Nato no bande Toshiba Yo zono benanga betisi pourquoi Natila radio Toshiba na Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza koye biso Diko naga kilema tokeneko Kutala na biso avis de public Diko naga ko kilema tokende Parce que le long deko eza ndefen Parce que le long deko toko sepela Yomo kope oye binenga avis de public Et benga kya de moi. Donc... Ouais, bonjour, bonsoir. Ça dépend Herbourzoata, Kolanda Fidu, Nabisoya, Imchem Kolalelo. C'est bien votre humble serviteur Louange Matembo, l'escobar de la presse congolaise. Moi, mon abakoko, mon abaveillard, tout le balissou sounini. Nazala Konari Kapona ko sepel sabuna ba numéro nangaya sika on a présenté la cabine au Zebongo ba émission nangaye. Je ne suis pas seul dans mon plateau, je suis avec mes invités au Bazali Bon, Bande Konanga Basimi Bali, au Barozoatan, le mouvement que tokobeta na bango masolo ba mekape ko talisa biso makambo zolo kana katsa mboka tobenga lo kilelo oyo kilelo izanini par rapport ya mamba basi ndiki baza ko se comporter ina bande ko na biso mibali et comment lelo o mona kaka keno jeune garçon to moi mobali moko alingana jeune fille mo lelo asosenga directement kaka keno balingani lelo bakende pe kaka lelo basi na nyos to lelo et ça par rapport à ni. Et ça parce que pour bande qu'on a biso ya basi basa ko se laisser faire na boka mibali to eza ko zanga nimte zoti na bomba ko ba niveau na to eza nini nde to ko zoata ko beta masolo bande ko basi mbale na zana bango awa o ba ko zo peta ko se présenter boye ba bango o bazali pour bo mekape ko yeba likambo ezali nini. Là, j'en profite directement de l'occasion de saluer mon réalisateur, Jerry Kobetox, DCC de la presse congolaise. Mbalali Tutu, Yambo Manazolo, Ndenge Zalakara. Merci pour l'image de Bezo Jerry Kobetox. Jerry Kobetox, c'est ce qu'on apprend dans mes capes qu'on fait la biso pour que tous attendent. Yakobeta Lissono Bande Konanga et Yabashi, Ombela Zakata Plateau. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ok, vous vous présentez par Ndeko Tubazolanda? Je me présente Merveille Katia, la fille à poitrine. Hein? Autrement dit, la Katangaise.
La fille à Nini? La fille à poitrine. La fille à poitrine. Autrement dit, la fille qui panique. Ah bon, la fille qui panique. De ton côté, Sali? Salut, moi c'est Edwige Bamba. Edwige Bamba. Moi na papa. Moi na papa. Ok, donc là je suis avec Edwige Bamba na Acacia. Tous en abandonné, tous en train de ma solo. Bande konanga basi mbale boza awa. Phénomène isolé kana katsa Kinshasa awa. Bon mais peut éclaircir biso et ça par rapport ya nini entre bino na bino basi ndeboza entre bino basi na mibali. Et comment lelo oyo keno jeune garçon to mobali moko alingi yo kundinga linga kama bovandi quelque part bolie bomeli fait des comptes hasard na posa bosani faut bokindi na ye. Et par rapport à nini par rapport à nini? Merci beaucoup la parole. Premièrement, les éducations, deuxièmement, monde de comme na suka. Donc, mon nom mutu, aromo sama mnanenge nae. Jeune garçon mon merveille katena la fille à poitrine n'a que décortiqué quand le même journée de kanokima. Non, c'est pas bien. Et ça m'a baissé lingi mutu, ba pesa raton, fait que bozo vanda boye bana. Donc, pendant un moment, qui les lobes zoba. Biso mon bébé se laisser faire pour na mike. Bien bah si vous avez se laisser faire na mamba mike. Parce que le bon c'est arrivé là déjà. Et arrivé là mais na dingablo bon te pe ba mika côté pour non ça on pété. Ah bon. Ah oui. OK, merci pour mon mike to qui ne pe na Edwige Bamba. Edwige. En tout cas, merci pour la parole. Parce que on a loba bolingo, c'est mystique. C'est vraiment mystique. Maman, yo no okutanité. Okuta pe mobile mususu e akindumba te eza pe mpiaka te okukuta na mobile mususu krake makaso bi oyo photo kende na ye ozomona obi penza oyo azayanga photo kende na ye mais peut-être boko linga na bino ide na pe oyeba te mais nga déjà na CP na nga na ye ozomona pays na pesa na ndenge na ngonde to kumbela wa makamba kilelo en tout cas non ndima nga ba kilelo ngo te ezaka likama mutema kwa ndenge na ngena loba kilelo ezanora mamba mutema yozo ntimla no pena nango vraiment te. Edwige mais quel hôtel c'est et si déjà est arrivé là déjà quoi arriver là que mobala sakana nga ke non ko sakana c'est trop di mobala lingio ka lelo mbala mort donc ape na posa bokende na epi bokena epi mbala bon avant dire na kokoloba façon dinga nazalaka c'est le comportement nanga et ko arriver là en tant que naza mwasi mais conscience nanga moko fait ça là. Conscience nanga moko fait ça là mais so pe mobala ye akomono boye batantaka maman ndena moni bona ko peso combien yo po pesi prix bokei ozomona na prix oyo se pe nango arrivé là nga pe quoi tonton mon boye na bande to kutana boye ambiance quand to bando ça anniversaire aya penza sa prochaine nga non na se pe na ozama ko kitoko ba jar basi na lingaka yo lingi combien na pesa e pe prix to kenda nango ko conscience nanga moko ezonga nga te oza vi nanga te fona tikango mais tonton na ti le la benganga papa quand tout zalaka donc OK ndano pena donc garçon tongo ya approché à tout nio que non na peso combien pour gato que ni na yo et puis au sani que non au PCB pour bouquet pena ben oui a pesa na PCB primo quoi na to kenda pe donc na singa pe na sepela na ye quoi ça ni loba oui et lui je lokane mbongo c'est lui ça lui anembo lokana mbongo ba nga lokana mbongo et arrivé là ngai na lobi et arrivé là na lobi te que nous na sala ngo à chaque fois et arriva déjà parce que ton solo là ils ont déjà li solo et arrivé là nga taka bandal bato babimisaka na te pour tonton pena relier jamais sans pili faut ka token tonton pas avec na tonton mon sérieux à tout ninge de je te donne combien tu peux ça ni ba prix to kepe abenganga to sola na biso mais conscience nanga motango eko sanga bi non o ezavi nanga tenatika to bande pe ko continuer na tontongo malheureusement za ki ne marié parce que moi na continuer les até tina nanga ni ko vivre na marié na pe fona ta la vie nanga na continuer vie nanga na mobile mususu peut-être on zo libala oyanga tu vois pardon excusez prends vous quand on a pris combien après ça nga Paul, je pose la question. Non, à soli sanga bien to sola bien apena CP là. Ozomona. Na CP là to sola pe mo kamombo ya vie mais ça là comme boulou que pour azala ne marié. Donc on continue en mariage ba tout est papa toko yo moko. Ngape funa luka vie nanga de mon skoto tika la bongo. Tu vois.
Loba. Loba, merveille. Au moni m'a me dit je lobby, n'a contre. Vous êtes contre par rapport à quoi? Si. Ma merveille katene na zapa la fille à poitrine. Ngane na zabo mon bal mo boke zoan. Ngaba biloko ne zoan ngate so mon balo ngaba je na beso ko mena ko be tambatati. O ena ngaba biloko na te. Au moni miso basi le mi bal ba comme saka, so so biloko mo ba mike parce que tu sais laisser faire. Oh, moi si à être cher. Moi, c'est nous autres, on est sacrés. Mon bal, maman, zioka, maman, toqué. Non, ça n'a pas de sens. Oui, et donc, je suis dans le bas. Tant mon bal, pour sa pembe, nous avons eu l'eau mon kat, maman, à bangi. Moi, fille, ce n'est qu'un bloc simbati. Un bloc en est athée. Moi, c'est pour moi, c'est l'eau, mon fille de caractère, moi, c'est ma charisme. Moi, c'est mes kenda à cabo, maman, oui, et arrivé, mon balai dans ma bêtise, on a personne, on a bêtise. Que mal ma bêtise, on a qu'un, tokina salo, n'a bien un rod, on a fille rod, on a mon saliba, madame. Voilà, nous avons mon bal, moro boé, oh, tout ça à venir, et que ma bleu, mon bêtise à salité. Pour ton alissa, le bon à canal, ça nous. Donc, on a personne, ma fille, aussi, que c'est qui pas mon bal, moussou, ok, n'est qu'à ma bleu, quoi, non, on comprend. On comprend que fille on a donné un G, bah faux bah G, bah sale G. On comprend pas je louange. Ah bah j'arrive à fille moi ben donc tu vas lire quoi, nous bah loba kaka. Donc des présidents ouais rester dans loba tu vas lire. Donc pour non, moi ça beauté. Merveille. Maman tika ko tika. Oyebi sentiment bolingo no oyebi mi bali combien oyo le kana bango ba escroquer on zoto ba ope ba kenda. Oyebi photo au moins ce qu'on a dans lobela et qu'il est lopété. On a le bec il est loté parce qu'il y a un mukolo. Ozomona. On a zo bête les passé. Tant que temps au bête déjà les passé na yo. C'est que au tala qui conscience ne ko zana ba jara biloko wana te. Tu vois? Ngabe ne escroquer to escrocani. You peux escroquer mal. Oui. Oh, so on va le escroquer, on va escroquer. Non, escroquer. Oh, papa, on m'a dit que nous avons moi na mon swahili, biso ba kolo bolingo. Na ma beti, hein. Donc to linga makasi. So mon bel so mon demo ja mon bal ke na ba na buzobe simba te na tiki. Oh, escroquer netini. Tu sais que to escroquer na ki biso mbale. Est-ce que escroquer mbale netini? Oh, ma me beleza. Netini, lu sala clair ko loba. Oh Katia, oh mon swahili, je suis trop sûre de moi. Donc, non escroquer ma nemo mo to lo bangwe bébé zatema. Non escroquer ma nemo ma fille. Ngana d'avant ni za boy. Mobala kendati ngamba so boyingo zonga. Oh ah oui hein na lokwa na courant pour na yebi ofana mobali mais so ngaba bêtise on comprend na ngaba bêtise monte ki mobala kei ngate ngamba ba so to zonga merveille ça hôtel yo hôtel mbali zakala kade ngamo zakala so ba so etana na zakala na biso moko naturel taka na naturel banene longtina c'est donc naturel partout merveille oui bi que conscience na biso faisonga rapé conscience na biso faisonga pourquoi vous appelez mobali mususu lobi ke oya mobali nanga ma on yo kolo molinge mingi oyi bien moi arrivaka non peut toi ba humaine et arrivaka mais au moni papa louange au moni le ma bé comme ba fille to se laisser faire fort si mon bal mon appelle ça yo moi $10 au moni comme c'est roi nzambe a comme le roi idolâtrie non mon bo adoraka e moni mutu so sali mabe faut que laisse ko sali mabe o mangi na zaboy na zako kola yuma taka le benanga na kola yuma mais mi bande balakisanga ke te mutu suko kene beauté na mutu ba so linge ma onyo kolo mais na comprendre de mutu mto buzoba na kate pas zoba makasi on comprend dans biso mo basi comme ko se laisser faire pour na nzala pour mo bali mo peso $10 $20 à sakane au côté ça peut l'on na quoi te kabilo na coin mbalo respecter o banga yo mais lelo ya rasulté donc fille a comme kara a soro makolo a kene a mela pour na simono ba sakani na ye donc mbalo so déjà ya kuto ke luka mbongo no sala cop na yo o banga yo tu as raison que non une fille à côté Samuel on na coin voilà ozomona avant ce côté c'est là on a coin mbongo oyo pour ba para ba comment hôtel la biso voilà na para na minute ko peso tema edui $100 oyo OK ko somba bilamba likolo tina c'est non ezaka yo moko avant ozwa mbongo ya mbongo ozwa mbongo ya koteka voilà to luka ka pa mibali yango merveille non pas ko sakana c'est trop dur donc yo ndongo zawana mobali so asombelo lamba zo banda no likolo tina linzaka opesa nzoto te sek o nyokola ye tolobela tolobela ke mobali nana mobali nanga nana mobali nanga na za grande fille na kozanga mobali ti a proposer nanga so nzamba sungi tobalana
nana mobali nana confirmer na nga nana mobali na o sunza masungi to balana mais façon on a le benete so bato ba tala biso ba comprendre o mani ko sana mobali ndina lati boye mtalati singa na boite mais façon on a le bela jeune fille bike loko non sala ma be mobali mo ba saka loko pa ke mobali tala moni mobali so lingi to yeba mais pas de ma comprendre pas pour faible na biso ay bi les gens fio na ke na neka to meli to lina pese moi $10 ba yebe film oh madame oh maman tu es sale oh maman donc il est ba ja buzo ba net nga blo buzo ba le kati merveille pour depuis moment mke so na comprendre très bien les kambo o que non éduige à salaka donc simplement ils ko zanga to ils qui légèreté me ça les bon si pour qu'on zanga na ndimi tazani pas moi sikitoko mais est-ce que vous obé qui légèreté au moins pas certains artistes to salara yo monongo qui terre à terre mais mutu so concept un fio à lukambongo comprendre abi fio à lukambongo ab ba sal g OK souplesse mususu c'est on ba mususu à lobine boy ba rodé on comprend et ba artiste to salara yo monongo ka mais mutu mususu fandi au moins ni aza boy na lobelo mususu baso balinga mibali bango moko ma beti olingi mobali mo boye aneti louange na zane bogarbo elle a sepé na louange na ta beza boye mais louange na ye moko beke c'est que so moni mobali mususu wala ta be ko leka ngaki to linga mususu olinga e on comprend que babiloko mususu biso mo to sala to ye baraté on comprend o c'est l'homme boye pour na ça un sentiment et dans bo excusez nga bo tenir un regard te ba ko le pena tinen na sentiment on comprend ba le pena tinen pour sentiment mais ça ba réalité bolingo sous un mutu mo boye comme c'est maîtriser ba sentiment même pas ça ba tenir mon nga mobali pour sentiment de kimi en que ça na tinen on comprend et ça ba biloko mo boye faut gérer un sentiment na yo ene me lo ma sera ça qui ma be ba sera bo talanga au moins ce que staff mo mobali elo ba géo a rodé puis son mongo bete tambata oui. C'est quoi le bon anga? Même si vous comprenez bien. Après savoir que ça na tonton wana. Mais biso na biso na ça on marié non. Azolanda landa nga pona nga idée nanga na mona que non moi na continuer ça parce que ça on marié. Ti le la benganga. Parce que pona bino bo pesa nga na idée tant nga benganga bongo. Na ça non ndeni. Wona za posa mutema na. Eza posa mutema nga. Au moins motema nanga yolo bake non na tika parce que ça on marié na ko continuer te ngasko na luka vinanga na ko beta bino li solo moko na zaki na garçon monte bando vivre nae na azwaki nga comme moi la musala mais nga na zaki na makam nanga fa ki na sala parce que tangu na ye ko koma moi la musala pa nae azana basi na mi balé premier jour na ye ko banda musala na kuta ki moi so na lala ki wana deuxième jour na ye kuta moi ya métis take alinginga kaka premier jour to bandi musala kaka premier jour alinginga tangu alinginga na bando sa musala pa nae na sala lisu musalate ya koma la mukala tongo akombola ndako askola basani bu na yo koma na zemi na ye to na yo koma na zemi na ye tangu basi ne bayaka ngape na za mwasi na ye to vanda biso mbali na biso msat na ndako to fandi penza donc fara mwasi oui mwasi na fandi awa nga na fandi aya fa na katikati parce que loko nya bando ya biso abi na lingi des autres te bo fanda ka wana yo ke kala mingi te ye da na boya ye alors que n'est pas moi ça n'est moi ça il y a ça moi musala donc na tika kia la awa poser la nga musala parce que pas wana siko wana to ko benga oneni na tsa mino na bulu yeke mais wana to ko benga oneni eza poto poto parce que tant yo moni que non o eza tant nga na mona que o eza jar na ngate et puis na yaki ko sa musala te que non na ko sala comme moi la musala pona ndingi bat ba otala ngai en tout cas ne ba otala nga vraiment boinga na ko za moi musala et simbate na bande ko quelque chose moi c'est que na bande ko que loko moko na kati wana mais ya comme on a zaki na posa mais ya comprendre été ozomona donc les ke bon na mona que ça buzoba na c'est ni atiki bango voilà si ko me kapé ko expliquer le comment muke est-ce que ko vivre na homme marié ils ont habitué ça malam en fait via ma réalité via de ma réalité belé na ko lo ba ko vivre na homme marié ça ma bête comme madame non au moni louange quand le vivre ça ma réalité mutu mususu oh bon c'est le vérité voilà na vie mutu nyonso aza utile nyonso c'est important o ko tena homme marié mususu on comprend a bon sur le PV a peso PV ko fa na pesmo a so na zaboé et ça pour na mutentel on se comprend pour nanga étant que je suis une femme je suis une fille na ko ba te ko fa ba marié za bien parce que ça la bien ta louange et ça la bien sur la non hein et ça la bien sur ça madame
o ma na porte mobile nota bo melama ya lobe mais ça pas na yo ke o fona ndako mo bo o mobile mo ba zelo msi bo mona na ratepsa yega madame abengi neti ngana linga bolingo makasi ninga ko savre bolingo na makasi e simba na ngote obi ke penos amoureuses ya makasi ya ke mal donc e simba te lekate donc na samela nzambe na vie nanga na kutana mobile o balanga aza mobile nanga moko po mobile ba na ko kananga te po na okimse ndako Osani na okimse ndako okimsembla batunda oui ok chérie parlez lobana eza mabeto malamu quoi eza nango pe mabe pété pour na vivre na en marié mais faut ko vivre eza pe mabe pozo pesa pe muninga pasi oza na kati soki yesko na ngambu na okosala na ndenge nini donc faut ko yeba kaka eloko nini tozosala en marié nyonso o ayebi kaza mwasi na ndako ba en marié boyo kanga botombola misapi soki boza basi na bino na ndako bolinga libanda te balinga kaka en marié nyonso balinga ka libanda parce que oyo olinga libanda na jamais ko remplacer oyo aza na kati ya ndako ozomona ezaka kusakana kaka donc yaka pasi ezaka pasi ngape lelo ata na bali moabi mobali yango aza sain et pas edwige okito mata tant komona moko azotambola kuna azokokate nsima kaka bo akolanda ye kaka donc faut yebaka babi femme soyez soumise à ton mari non na bali te pardon nakomema balibala likolo na ok merci beaucoup je sais bozito holandais babi ok pour que to chité awa boyebi sanga isiko phénomène buka lelo lamba lelo lia lelo yebisanga ezama be to ezama la pour que bandeko tout bazana ba parler ba retenir yo na mutu phénomène na buka lelo lamba lelo ezama be po ezande biso ba osakana biso ozomona mobala zala na soni te moi sinda zala na soni c'est que biso nde ba osakana biso pona nga ezama be voilà merci pona yo buzoba makasi abe buzoba makasi biloko na yelanga te ba jeune fille bolandanga to se laisser faire te to za basi moi ça azara santa donc moi ça sacré mobile soro yelo buzoba mobile soro yelo buzoba kate makasi ko venanga fali pour pas le baradon aigle kate makasi pour moi ça c'est le ko sakane la te ozoa ka maman buka lelo moi ça c'est le mo boboro sané et le ko ta moi si oboro sané et le ma kamo ya minene bato bakamo ke moi ça boye na boye asa maman est-ce que na vie na openza ndongo zawana tozwana makambo yo lobi to tiango à part naza na question na vie na makamba buka lelo lamba lelo komela o te dit la vérité pardon et kokoma ekokoma to yo kana biso pa louange to loba to sola et mobali miso ya ay omoni ba teni miso to la ta mobali ndo pesa yo baba nini mo boy on comprend comment que identifier déjà que fio aza boy ngai ba janga na mwana mabe mayoka pa mena bongo te façon no yo sale mo ba miso ko ya lo balon buzoba mais so yo tali se ngali nga bloka bote okete ngani tino no sanga na promis na part ya merveille pour na nini omoni façon so lobela voilà aza mutu moko déjà salemela ye déjà skoyo e komela ye voilà na comprendre déjà ye aza mutu moko e komela ye sko azo loba on a ba façon bongo zo mona e komela kamba wote c'est komela ye voilà ça bongo te bat bola na biso e bongo te e komela ngate e ça makambo na loba et la carte n'a pas de conscience n'a été donc makamuna ya na pese exemple mo bali musoko ya ameki bloko buzoba bonde déjà loba ki akasa ba makambo mais nga sala na ngote et comme il a été pour être pour comme il a été et comme il a mis sur la proposer nga mais na sala ngote mais en fait si quand on face à caméra c'est tout bimel bando cela entre nous voilà totalement entre nous yaya cela entre nous en tout cas voilà merci beaucoup j'espère que bandeko tout ba tout temps Rolanda biso bo mo ndenge ni bandeko basi ba se défendre na sujet na biso ya kilelo oyo ezali bon que non soki mwasi na mbali balinga li lelo balinga pera que no ba ke osala makamni osu lelo kaka donc to kindele bandeko basi ba se défendre na kati ya plateau na biso par rapport ya sujet wana et plein de babi que non ce ko linga homme marié to linga femme mariée eza malam to eza mabe donc comme na ce que émission biso boza quelques mots un mot de la fin pour l'émission et puis quelques dédicaces comme conseil hein na ko ba fille tout esprit tout esprit qui liberté de bachino balobara donc esprit qui liberté ko batiko témoin ça moi si moi faut peser attends mtailo babuzobana kata pas zoba makasi na pesi mote na ngai na ba nyuso balinga ngai
Hein? Donc, la fille à poitrine à makasi qui est mal. Donc, si mbote na Ibrahim Bakayoko, donc autorité morale, autorité morale na pigeon tout ce boyoka yo. Donc, odon mobile kitoko miso ba chinois. Na pesa mbote makasi donc na lela bino na trouba mbote za ebele ma na loba mingi. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone yangaza 089 71 33 167. Donc, plus 243. Plus 243 89 71 33 167. Voilà, merci beaucoup. Edwige, un mot de la fin pour Michel Lelo. Quelques dédicaces. Il faut passer le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone plus 243 89 378 45. Bandela 89 378 45. Na pesi mbote na bao balingaka nga na pesi mbote na mon papa boye bae. En tout cas na sepeli na pesi mbote ya mwana na ngai Jeannette Bamba Sikaza. En tout cas merci na sepeli na émission. Merci beaucoup. Donc, comme la émission, je vais profiter de l'occasion pour passer un bon temps pour tout le monde qui est à Rolandangai. Ceux qui ont kebongo na mpanzi ya Suisse na bongo papa nangai El Kalukombo ya maman Adeline Bambo Tebel Esika Ozali Dodo Tamaku donc Bambo Tebel Esika Ozali et na bossa ne peut-être copier ça mbote ming na super Anita Lelo wana bongo mwasi ya boss nanga Didi Masuku mbale mandefu ya pembe et mbote aussi na limoné le plus Charlie Sterling ya matuma temo muninga ya l'international tour du monde ya Balbi Sakaneno Bambo Tebeleska Ozali ya Gabi Zanga de Belgique ba tutu besoin qui en Kolanda émission oyo Oman climatiseur Black Panther Gauthier Tsongo pesa makambo ozo makambo ndenge izalaka alors na bosse pété mon ami personnel Hussein Makuku de Bruxelles Jéricho Beto de la presse congolaise Bambo Tebeleska Ozali mbote na mama Jili Masengo mama na Joseline Chamakani ya Sikra Miel Lipasa Junior Fiot Nzanza. Bye bye. Tout le monde a la prochaine émission de Bichot. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. L'ordre mondial de la religion Kitendi en marche. King de Kimakuta vous invite. Hey, 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 Mama, Naina Lili. Hey, 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 Mama, Naina Lili. Balati kitoko contrefaçon la contrefaçon. Bami bengi, Bamba héritier. Bainonde la Chine, bainonde Turquie. Ba dévaliser Dubaï, ba kotitina kato. Hey, 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 Mama, Nana Lili. Hey, 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 Mama, Nana Lili. Religion qui tendi et petite confusion. Baweli héritage, ba panzi idéologie. Ba faux prophète, ba bini et belé. Ba traité, ba guitariste, ba voyou la société. Ba wembani anko sekese ebola muka. Sima bino e confusion e koti. Roya Kimakuta, maréchal rive kono. Akoka na bino e soki osakani e. Hey, 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 Mama, le conseiller spécial Jean-Dominique Okemba Moranzambe, Serge Pépin Itou Apoto, très fort. Trevose, Niakose, Kamine religion lelo elingani. José Congo. Papa Wemba. Christiana Kwasai Pepe Abuchi ngai monoko mosolo moko miso mibale bandeko nasala nini nawela nini sira na ngai Lucia Zazai
copine Papa Wemba Kumani Sima wa makambe koma Tabu Fat Mère Véro Momangai Jani azalaka mwana moke lelo akoma mwasi monene Mombele zala na yo kimia Trevose Niantose Loris la Congolaise dans l'au-delà Papa Wemba Kumani Sima wa makambe koma mleke Zonga poto take bangaya Vieki Michoe enganche liboso papa forme mwana suka ayemba na papa Wemba atika nde nsango Trevose Liva del Pico Tameme religion lelo heningani Papa Wemba Kumbani Alex Mouti Olivier la Rwanda Paolo Tudil Santos de Gira, chef d'entreprise latanaye Junior Amorine Adolfo Moute Bachilamina Vex Bofenda Mobalia Nicole Bula Philo Bakusu Italia Dédé Makonda Saint-Éric les conseillers Osiris Akobo les meilleurs JR Ntimba Maître digital les kings Surtout ya kato te di Serge Caché Est-ce que commissaire Nabi Lokota Maya la Prince Kokende Chine Eva Tumba Nanverse Surtout ya Turquie te di Kebako Yo kendaka Turquie Bilokos, 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 Bilokos Ah Michel passe à la base man à la base man mais ça peut passer Je suis belle maman na Jordan premier Claude Kanou Maman Eugène Diamodé